Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Nga Dindeng Naïf Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, Boébi qui est allé émission Moro, il y a éveil patriotique pour les Congolais tout parce que Congolais surtout, il y a Congolais à solo. À moins que ça la Burundais, Rwandais ou bien Burkinabé, mais ce que vous Congolais au coquille, jamais que vous indifférent na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Mais peuple congolais to yebite ce qui toza peuple nini Congolais yangona zali kolobake eloko toza kolinga eloko tolingaka toyebite to lelaki wana nazobandelango to lelaki kanambe rwandais kanamba kende atambua aya tamakaku aya to sala changement na mboka na biso tozwa mwana mboka po to kipe makamba mboka na biso nzambe ayokeli biso parce que kolela ya peuple congolais nazoyebisa sabino ke Congo nzambe alingaka ngo parce que tozomona ngo netili seki makambo eleki na mboka na biso donc to éviter ben de sang makambo salami on dirait na ba pays moko civilisé présent à Longwe sans batuba kufa mais congolais a komi komona ngo netije changement salami na niveau à likolo lelo tozui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali congolais wana kutu mutu akoki ko tchango na doute azate congolais puis azali combattant mwana poto mais congolais tozali kondima yete to boyike batutu bandimaka yete ezali ndengwana na bamboka nyoso tout monaka présence ali critique kozala mais ba critique fait la constructive mais biso to komi komona fonction ya président de la République on dirait loko moko kaka boye ya pamba d'ailleurs na kosala émission mo makasi parce que état de droit oyo et comme ici batu koloba n'importe quoi et comme même ko celle ça batu ba dérapage donc na mona na onte na mboka moko au vandi au sali vidéo aux ali ko finga mukonja mboka na kalisa ta awa na ba pays oyo ya liberté d'expression et ça la maraté wana na pesibino rendez-vous na ba mikoleko ya tokolobele yango mais lelo nazali koloba sujet oyo bobi que 5 minutes comment na sujet ka moko bien mi balé parce que 5 minutes comment tous les jours congolais loko tolingi to yebite congolais to lelaki lelo changement salami to lobi batunyo surtout que tolobite ke batunyo surtout base la sima ya Félix Antoine Tshisekedi mais il faut to reconnaître quand même que to sepela to zui mwana mboka parce que Félix Antoine Tshisekedi kanambe akokoza na souci ya mboka na biso koleka Félix Antoine Tshisekedi te bota ndenge Félix azo solo la bomona message na tiela bino tango azo remercier présence Sassou Nguesso akotisi biso benza grand nyungo akotisi biso benza grand nyungo tala penza langage na eza langage na biso azolo ba penza ke présence Sassou Nguesso akotisi biso grand nyungo donc ozomona penza langage moko na biso mais peuple congolais tozali on dirait eloko nga na lobaka ke o kanamba a réussir ezali ko bebisa peuple congolais mutu donc toyebi eloko tolingi te toyebi eloko tolingi te ba misusu donc ma fingo to bandai ko finga kanambe ba reportango na Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ezali normal lelo na pesa nga ziko mayele na Seine-et-Marne raison na makama bando yebsa nga siko na komi komona ngo donc congolais mitu na biso ezali bien te donc lelo sujet na biso na kolobela parce que 5 minutes boyebi que 5 minutes ezali émission moko ya éveil patriotique donc nous remercier bino vraiment sincèrement je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre fidélité
à cette émission. Donc vous n'avez pas tort parce que c'est l'une des rares émissions qui a pour but de veiller la conscience patriotique du peuple congolais. Donc nakotika yangote nakozalana bino kaka 5 minutes. Mutumura c'est sanga lobi que grand prêtre de César ngadi 5 minutes 5 ans oyo ezali kaka donc 5 minutes na 5 minutes ngana bi ekotika la katanga na loba que tout le monde est d'accord et il a resté ainsi pendant longtemps ezali jeté. Donc nazongeli lobby toyoki président de la République a sali deux nominations, a sali deux ordonnances, il y a nomination, il y a Bakonji na Jekamine et puis a sali pe na société na biso ya chemin de fer. Mais Congolais kaka problème. Congolais kaka problème. Lelo likambo surtout ego salama atato lagisi Félix Tshisekedi alagisi pembe ba Congolais musu ba loba mundu. N'habite ceux qui ezali ko amuser bango mais totika ko amuser galerie parce que makambu ya mboka ezali makambu ya ko sakana te. Donc nazongeli susu si je n'abiso na ebisi bino ke ba nommer batu musu ba oh non batu ngo kaka ba nommer bango ka bazong singa na ningi na ebisa bino nano est-ce que bokanisi batu nyoso tu oyo basala pembe na kanambe ou bien bazali na pepe de baza batu mabe problème na bango ezalaki politiko kanambe bandai ko mema likolo po ye moko azalaki fakwa ko boma batu ye moko muyibe za neti na kati ndako ata parent yo moko za exemplaire te lelo a na poto pesi mwana na yo oyebisi likamo neti moral oyebisi bongo papa yo moko mais yo moko déjà papa parent so za exemplaire tant zo gangela mwana no azali na likambo lo bate neti donc mbisi mutu bandaka ya ropola soki mutu eza ropola donc mbisi eloko moko sute mais na likolo soki makambo eza bien nanango neti siko Félix Antoine Tshisekedi ye moko le peuple d'abord aza kuna zo pesa exemple nanangwa ko patana simata yo zalaki na PPRD ba memio siko na kati ya makambu ya Félix Antoine Tshisekedi oko sala ba bêtise ndegni na pesa bina exemple ya premier ministre ba nommé siko papa wana ilunga soko monika face na ye aza quand même papa mo bomona ke papa moko azali sérieux papa moko azomona na penza ke azali papa moko bo azali donc vraiment zotalaka ilongia bata sérieux mona naka. Mais attaque de en français qu'il ne faut pas se fier aux apparences. L'apparence est souvent trompeuse, mais il y a papa on a besoin de batou sous. Il y a bien bazalaki tout autour il y a Kanambe mais moi et basala musala na bango bien zate parce que Kanambe est moraza incompétent bourrique donc vraiment c'est une bourrique ayebi et l'autre côté il y a ngona mutaza pembeni moi sala musala les abiente. Nous sommes par exemple nanga neti amasa ngai Thomas Luwaka. Est-ce que Thomas Luwaka ministre infrastructure a sala musala mabe? Asala ka musala bien mais donc tant azalaki osala na Kanambe akosala musala bien ndenge nini exemple to pesi bino sikoyo donc 100 jours au présent ati na kati ya manda banani basala musala ngo batuka ko bazali na Kanambe po bomona ke soki na likolo eza bien ba pesi mitindo ata oza ndenge nini okosalela yango. J'en profite de l'occasion avant na zong sasuma makamba nomination na pesa vraiment ba félicitations na nga na masa na ngai da collègue na nga classe Rita Bola ba été nommé na ville à Kinshasa en tant que directrice mutas occupé ba recette union surtout il y a ville à Kinshasa donc na sepeli po batu muso mona ba Rita Bola ba otala ka ba zo critiquer ba lo baka makamba yebite Rita Bola ngana tangane Rita Bola aza mwana mwasi ya mayele o ngana tangane fiyo ya mayele neti Rita Bola bazaleke belete Rita Bola ndo panzela biso kai comptabilité analytique d'exploitation. Rita Bola batiye na place au penza ya ba mbongo ya ba chiffre na yebike akosala musala malamu donc bazo tia mutu na place na ye donc to batel ba nomination ba lobi o ba nommer kaka batu oyo bazalaki kala mais non mais te omi Jekamine ezalaki eza société oyo ekipara ba makambo ba recette ya ba mine ya ba diamant bilo il faut ezala bien yo kalisi tango bazongisi batu na mususu ba checker bango te ba checker bango batali ke le mususu ba bando ko sala musala na bango beso ba reconduire bango donc ezali na tina eza ba ti bango ka boité chemin de fer kuna société chemin de fer donc ezalaka ba train ezalaka te to monanga mona ebisa bino ke yemo Kanamba kenda ko inaugurer ba wagon sans locomotive président Mobimba ko inaugurer ba wagon net yena na mona ba train te aya ko découvrir biloko te pa na biso na période na comme que tout est luxe donc ozomo yango ba même ba beaucoup mais bazo kende ko inaugurer ba toilette publique donc siko ba monique na makambo ba train wana il faut ba train ba somba ba train ba sala makambo to asika ba saligno surtout que ba nommé mukonzi kuna na Jekamine ba nommé susu ba mikonzi mususu na kati ya société ya chemin de fer
mais Congolais kaka critique. Congolais kaka critique. Bino bokanisi donc médiocrité au Salama pendant 18 ans. Na Kanambe bokanisi et koko si la kaka dans 6 mois ou bien ni. Mais Congolais tous à la patient Congolais. Kanambe azalaki wana azalaki kosala musala ta osa eloko te tozalaki presete. Siko bateli biso mwana mboka. Bolingo tikela est tenté. Mais ndenge ni bokoki ko condamner mutu par défaut, mutu na sali eloko te, mutu na zu gouvernement te, azo sala musala kutu avec batu oya Kanambe. Mais Congolais tolingi nini, Congolais tolingi nini. Na lingi na tiela bino moko boyoka. Lecture ya ba ordonnance au président de la République à Salaki Lobby Félix Antoine Tshisekedi na porte-parole parce qu'on dit que porte-parole les zongi et lengeza sous porte-parole te neti ya Tchakou otozalaki nene parce que nazo sabino ke ba misusu oyo bazalaki na Kanambe bazali irrécupérable neti ba mende wana donc ba ko récupérer jamais. Fakwa ya ba diamant donc bako récupérer te donc azalaki wana donc azo sala naye makambo ya buzoba parce que ayebiki azo yibaka naye ba diamant ba moment siko porte parole bo moi na mutu azolo bango bozo sentir penza ke mutu moko aza posé aza mayele donc bozo ma penza ke porte parole ya gouvernement ezongi valeur donc nazo tiela bino moko boka lecture ya des ordonnances oyo président de la République a nommé batu na Jekamine et puis na société et à chemin de fer. Où il s'agit en réalité de 2 ordonnances que le président de la République vient de prendre pour restructurer certaines entreprises, 2 en particulier, qui ont été jadis le fleuron de notre économie et qui depuis battent de l'aile. Et il était nécessaire certainement que l'on puisse pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. La première ordonnance porte le numéro 19-062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Mulongo Nzemba Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba Emmanuel, Moj Ndumbe Hervé et Kikontwe Elimou Jangoul Joseph. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom M. Kyungu wa Kumwanza Antoine Gabriel, président du conseil d'administration. M. Mutombe Amutombe Fabien, directeur général. M. Kamenga Chimwanga Jacques, directeur général adjoint. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi. Deuxième ordonnance. L'ordonnance numéro 19-063 du 29 mai 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des Carrières et des Mines, en sigle GECAMINE SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration Yuma Moulimbi Albert, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, Lukano Chakwiza Rose, Mouine Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Mumba Sankalimba Philippe, Kitenge Kaumbu Ruby et Lukama Guy Robert. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom Monsieur Yuma Moulimbi Albert, président du conseil d'administration.
Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, directeur général. Monsieur Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hiller, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont naturellement abrogées. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et contresignées par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi. Donc, binomo boito landa, dengi basel ba nomination, mais peuple congolais, omoni makambo tozo vivo nanto vivango te ke président moko aye ya sika président wana mususu azali na mboka Mobutu ayaki bakasavu bakufa donc Musée Kabila ye Mobutu tula musi ya zaza donc makambo tozo vivre ngo nanto viva yango te mais botiana mutu na bino nga nazobisa bino botiana mutu na bino Félix Antoine Tshisekedi aza kinwa aza yaya aza noko do babulo bino boza nango bino mukutu do bosa kutu libanda bozo bule makamba mboko la ye moko aza na kati ayebi babulu nyoso twana ba makambo tu biso tozo vivre ayebi yango eza neti kanambe tazalaki Rwanda ayebi makamba kini te jo oyo bachi wana président de la République wana aza na souci ya mboka na biso parce que ye azali neti biso na bino azali mutu mususu te do yango nozomona ke aza na contact facile na peuple na ye parce que souci na ye eza souci na biso na ebisi bino bokozongisa ba 5 minutes on azolo bana bino peuple congolais tokolia peuple congolais akolia soki peuple congolais akolie te bozongisela nga ba 5 minutes après botunanga na yebi pourquoi nazali koloba boy donc bino mo bomoi na ba nomination wana papa Gabriel Kyungu batie wana parce que azali fidèle azali massa ya papa Tshisekedi et puis azali fidèle donc pour bomona que président de la République azali awa azali fidèle na bato baza fidèle na ye na bato bazali fidèle na kati ya masolo yango bomonaki ke na telemeleki makambo ya ba musicien batiaki bango bakeki kobeta kuna na masolo ya matanga papa Tshisekedi oyo bazali rien à voir na makambo wana donc oyo bazalaki ko yembela kanambe bazalaki ko kumisa kanambe bazwa bango baye kobeta na matanga ya papa Tshisekedi ezaki na sens te yango na telemelaki yango parce que 5 minutes il fallait etelemela yango donc il faut ko pesa mutu importance valeur ya makamone ata bopesi mutu mbongo te mutu ka bomoni opesi respect na moda kata ngana kende pa ba petit na ngatu ya ba journaliste na so ba moni ba mo apenda ke vient na bango ye grand prêtre bazo peso ke ça vie vanda avie ozomona ke ezali respect bozo pesa mutu respect ndenge na lobai ke Marie Paul azali na droit ba pesa ye importance parce que ye de vivant ya papa Tshisekedi abundela ki ye au moment où ba masane mususu ba landaki mbongo. Donc, bon, neti nomination, il y a papa Kyungu, no bozo monaki donc batiye sikoyo, kita ye sikoyo, a honoré poste on a batiye. Je pense que à quoi honorer en gros parce que vraiment fait président na biso a bossa na rabatute donc bateau barotia sikoyo mais peuple kongo tika donc et comme moindre ka likambo bimi polémique moindre ka likambo bimi polémique ti ngana na fachaki na 5 minutes eleki ti ba comme tiko lo bakeo na kata cercueil ya papa Tshisekedi donc ebembezala kité donc corps ezala kité mais comment beaucoup que imaginer pensa ba makamba bo donc veuve naza wana mama Marthe bana ne bazana ba ndekone do bazwa pensa ka cercueil kaka ya ndengwana eloko ezana katite na lakisi bino na 5 minutes que cercueil yaki apembe na enterrement et comment écouler musu pour bomona ke ba fongola kiango ba vérifier na kati ba fongola parce qu'on ne sait jamais mais congolais to komi na ba polémique moko donc oyo ezo salata eloko moko te na mboka na biso mais bozo ko bossa na ke zo zila gouvernement na répéter le sous-souké donc gouvernement Félix Antoine Tshisekedi okoki ko céder te accord ezali constitutionnel te ezali te que constitution obéissance non accord ezali maloba na ba papier ndeko signaki ça n'a rien à voir na constitution donc okoki ko bwaki sango donc batu wana jamais okoki ko zwa bango ba tandeng to zolo ba bona côté ba ministre wana okoki ko récupérer tata na lobi ke ba misusu bazaki na bango bien-être na lobi ke donc eza masanga te kana côté la ye donc Thomas Luwaka do azali compétent ministre bien mais azalaki na bato mabe ba misusu bakoki ko récupérer bango mais ba misusu baza ba irrécupérable photo bossa na bango ba tulokola ba mende fa kwa ba diamant donc porte-parole la bebsa qui porte-parole communauté tchakou azolo ba n'importe quoi bon musuko pourquoi bandoko ba n'importe quoi parce que azaki grand fa kwa ba diamant et sili na suka ba eko kangaye
mende kokende boloko do yo okende kutu makala te okende luzumu donc dossier na yo bakolanda yango malembe peuple congolais vraiment peuple congolais totika makambo tozosala tolobi te ke batutu ba ndimaka makambo Félix Tshisekedi azosala non c'est pas ça mais soki tosali critique moko constructive ndenge nazoloba toloba makambo moko ezali na tina mais makambo tozali koloba ya pamba ezali na tina te bokanisa te ke c'est facile bokanisa te ke eza facile mpona Félix Antoine Tshisekedi il faut totia maboko azali mwana mboka soki yo omoni ke yo oleki ye na mayele kasi kende opese mayele kana bazalaki wana zoba bourrique ayebi kolata te ayebi koloba te tolakisi nyoso et puis biso moko ba congolais tolakisi nyoso tout mais pourquoi siko biso moko ba congolais tokolakisa ndeko na biso ye moko mayele te pa po bomonaka ke esprit mabe congolais alingi moninga ne azwa te alingi kaka ye akoma neti moninga na ye c'est pas bon donc totika biloko wana o tozali kosala to se concentrer tozila gouvernement ebima et puis totala ndenge makambo nyoso to ekoleka donc avant na sukisa émission na kotanga kutu bakombo abatu te po naza na tina kotanga ba politicien mususu te awa na émission totanga mingi président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc batu mususu babanda ko pesa exemple au Soudan au bokita na balabala pato sa neti ba Soudanais boki lelo tozali mardi lelo tozali mardi boyoki lelo kuna na Soudan ndenge batu bakufi ebele parce que bakitaki na balabala au soulèvement populaire bakufi siko ndenge ba opposant mususu balingaki koboma ba congolais bandenge na bango ba congolais et puis nazali ko profiter pona koloba lelo ba opposant tout auto kaka o nazali Tshisekediste o nazali nene kombo wana botanga ngo sute botanga ba kombo na bino moko soki nazali faulu ce sont nazana bolo ba rasu ba kombo te ko nazali Tshisekediste parce que na matanga ba misusu ba koyeki ko ya ba yete ba salir mémoire ya papa Tshisekedi de toute façon pe ba misusu bazali na tina na bango te mais na lobi karake désormais, dorénavant, à compter de ce jour, bateau misusu balobaka onga nazali Tshisekediste onga botanga rasusu kombo wanate botanga ba kombo na bino. Donc vraiment na komi na suka émission de kana sarabino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Na komi na suka émission de ka boyebi ke na suka émission na remerciaka base na ngai il y a un monde entier parce que ngapé na comment que la base bo monagi ke na tika générique après générique na comment cha générique moko na sima parce que na yoki la base le baki na tiaka yango na pe na tika yango donc vraiment nazali ko pesa mbote ebele na mwana mobali moko donc apesa inga sekisa inga pe a sekisa inga mbala moko alobi ye alingoko longwa musala donc bakuti donc ye parce que so ake musala akanga motema te alingaka musala si la te il faut altala même pas na pause na l'air musala attends 5 minutes avec César Ngadi donc Guigui Tshibangou donc bakangi na musala donc 5 minutes azauta la pamba balingo longole musala donc heureusement et les gars bien donc na pesi Guigui Tshibangou bambote bele pe na pesi conseil zilaka kata musala si la pour otala 5 minutes na bi que ça difficile pour na yo mais vraiment ça là parce que musala yango wana ezali papa na mama donc nako tikala na kati ya melon pour nako pesa mbote na petit na ngai donc 5 minutes akataka ngote donc petit na ngai depuis Diego Kao Dodin Chumbu donc petit na ngai donc oyebi ke vie na yo azalaka na kati ya motema parce que lem susu tozomona na te mais obenga kinga yo yebsinga vie mission wana donc vraiment na kataka ngote donc petit na ngai ya parler Dodin Chumbu ba mbote belé de la part ya vie na yo donc 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei pona sukisa na kati ya Angleterre pona kopesa Aimé Ngamboli na kati ya Angleterre 5 minutes soki atali yango te akolala te parce que Aimé Ngamboli donc merci mingi po na fidélité na yo donc c'est ainsi que je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par Yalolo Chouami. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Comme je dis toujours, je reste toujours friand de vos commentaires, vos observations, pourquoi pas critiques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès Kanaïb Sarabino, que Kanambe boza la calme. Kanambe boza la calme. Akozouama solo na mpunchu tona dikosi. Abu pia to vandi tranquille na mboka na biso. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu.
o ba chaîne ya France eza na kati, ba chaîne ya Congo eza na kati, ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika, o parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye, o tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engo même biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina na Banda Kondabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndebo Nabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolita na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na yapoto musala musuna salakate na zakaka na bopito. L'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini. Motema na biso ezali pompe et la muscle. Et akani tilikofi motema mutema so ali tilikofi na ye. Sikoyo motema wana musala na moya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na bamisisa minene na diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. A, ils ont accident au ekoya à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, ba vaisseau ils ont artère, ba veine, ou ils ont cerveau. Et puis C cérébral est makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2 les amis balé les AVC au babengi ischémique na AVC au babengi continue comme ça conseil quand on dit maman na bana ko lobana ngai na kitetena papa dembaki de kama nyamase la dièse nana bakisina pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango epa kosa ka ye eloko tinaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o babenga ba male mayele ya mabe basi bazala yango pe mibali tobandi ko comprendre mayele ya mabe o basi basalaka nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que bakosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te namoni lomo abongolanga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bakokake soki okosi ye andimi na ye so oyebisi mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale on n'a jamais décidé.
Nefeli, la l'or noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, pèse la micolo, j'étais pèse l'eau de l'eau. Pèse l'eau de l'eau, on a pèse l'amour débat. Amour débat. Quand le pèse l'eau de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante donc boko lemba na lemba bien te po bino nde boko lemba basi je. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai